vraiment na place on a liwa. Jamais un Congolais basalaka enquête na liwa ya mutu. Liwa nyonso mama na ngai koza la presse ya kolobateke akufelika na libaku, akufelika na choc, akufelika na nini. Il y a de ces poisons retardés, ezo zelaka pa libaku pa okufaki. Mais oyebi ke libaku na tutaki nzungu na zakola mafufu, yo mama ozakola mafufu otikaki mai awa mutu leye, ye ndoki. Nazo luka mutu akwela nga preuve tangible ke yango yo kindoki. Tous ces témoignages na benya ba histoire en or. Papa Zambwana, mama uti koloba ke mwasi wana se dédoubla. Papa wana uti na poto azalaki na ye. Tango ake na Afrique, bayebisi ke moto yo zoluka wana azana kikosi. Eza nini? Et puis tango akei pas choc. Nazo luka kindoki. Nazo. Bon, tout ça, bon, na comprendre bino. Donc, maman wana na poto. Donc, na comprendre. Donc, maman na poto selon conception ya bino boko ndimaka na kindoki. Ayaki na avion ya butu, n'est-ce pas? Parce que comment elle est na Congo sikotoke? Papa ya biso zonga na mwa lisola ko puta musela ma flou Non, eza flouté. Yé moko maman lo bien choc nde ezo. Comment choc e utna munoko na ngate? Choc. Crise et puis la profiter pour dire ça que bombe signifie bombe lingi ko baka ke même moi na yo kala moi si na yo. Soki oza na cuisine wala ozui par exemple libaya obeta wana porte ba. Oyebi ka ko ipe ko kufa. Loba na yo ndoki siko. Kindoki nde c'est ce qu'on cherche à démontrer que kindoki ezali. Ngana lobi na kindoki ezali te. Bino boza ko yanga bakama histoire et puis choc et puis boy na boy. Papa likamute bo siko éclaircir biso. Ngana si ngana oui. Des places on a bouzoberi ya Congolais ezali koyela ke un Congolais andimaka na kindoki. C'est la plus sorte de personnes qui puissent exister sur cette terre pour croire à des choses qui ne sont même pas vraies. Parce que na lobi na bino bien. Nzambe kaka mutaza na ministère ya omniprésence akoki kozala partout au monde à même moment. Bon maman wana donc comme Nzambe qui peut être au Congo et en Afrique pendant que Jésus-Christ na biso rabuni na ngai. Na tango azaki na mabele. Na tikali koyoka teke aza na Galilea na même moment aza koteyaka na Jérusalem na même moment aza bino nde na Congolais bokomi na mutaza na France akomi pe na Kinshasa. So ni pona yo chrétien. Nde kombala ko na peso antenne. Matondo na ofesa ngai su maloba na pesi mbote na batino su bazana émission pe ba o bazana kati émission pe o bazana kolanda. Kasi nga na yena avant otuna motuna eza pena motuna teme na yena sala mwa rectification muke na thème oyo toti lelo po tozoloba ngo na minoko mibale na français na kikongo to lingala. Tout d'abord, ndoki o bozoloba ndoki eza kombo bino bozolobela te. Loba na ngai moto tout d'abord kombo te ndoki eza moto oyo azana mayele ya Nzambe. Alors, soko lobi na nga sorcier, à ce moment-là na oyebisa OK, sorcier na yebi yango te po epana biso ezalité eloko wana. Soki toyebi yango eza eloko oyo eyaki koya. Na kozonga na koloba boye ndoki oyo babengi ndoki ezali moto oyo plutôt moto aza na mayele surnaturel. Tomonaka bapasteur bakangaka bandoki me balongolaki ndoki te po akokoka mayele oyo ya Nzambe te kolongola yango. Toyeba kososola soko lobi moto ya motema likundu eza ye wana akoki koboma yo, ye wana akoki kosala eloko ekosala mabe, ye wana akoki kosala soki ndenge nini. Soki tolobi toloba ngo na kikongo na moto aza na nkundu, ye wana nde moto oyo tokoki kobalanse muke na sorcier. Par exemple na oloba boye toloba eloko oyo komoni na koloba toloba neti libaya oyo ya wenge. Soki toke na français kombo wana eza te. Tokoloba ngo nini? Tokobenga ngo toujours wenge po bango baza nango te. Omoni oyo biso toza nango te tokozala na kombo te. Alors biso lokola tozaka bongo tokamata kombo na biso ta ya bien na influence na bango tobambi na place wana. Soki na lobi neti libaya oyo ya limba bango baza nango te. Mais soki na français bakoluka kombo babambeli yo
soki toye na anglais obakobenga yango timba. Tout de suite ezozonga kaka na kombo oyo ya biso mpo bango baza nango te. Alors kombo ya sorcier epa na biso sorcellerie nayebi yango te. Makambo wana nyonso nazo comprendre te. Exemple na opesa boye soki oke lokola kombo moko papa oyo atunaki nganga na français nini. Nganga na français eza docteur. Nganga na français eza prêtre ou pasteur. Nganga na français ezali sorcier te. Omoni soki tozongi lisusu na oloba boye eloko oyo tozoloba toloba teke monoko na biso eza dialecte. Non, monoko na biso eza mobimba, eza na vocabulaire nyonso ekoka. Omoni eloko oyo eza na ndako na yo yango wana ya yo. Soki moninga aza na eloko surprise ye aza nango. Soki olingi adopte yango okoadopte yango. Non pas to baloko ye aza na bana 10 nga naza na bana 5 ye aza soki ndeni. Non, nyonso baza bana. Soki olingi adopte mwana moko okoadopte. Soki olingi te otiki. Po makambo mosusu eza na bikola bato mosusu kombo wana eza te na kishinois eza te mais ezali na anglais toloba teke bachinois baza pauvre to baza na badialecte. Non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Yo moko soko tomboli bo moto na yo te to personnalité na yo te moto otombolela yo azate. Papa Jambwana Zambwana eloko lobi ya sorcellerie pona ngana olobano sorcellerie et pas na biso pa noir existaka te ye kuya ndenge masolo nyonso eyaki na boîte tout e komeli biso et pas na biso motema ali kundu ezali moninga za na mwelo ko yiniye oke obomi ye pose eloko wana na ko accepter mais sorcellerie comme tel nga na yebi yango te soki eza ndeni nde bavoyageaka na yebi te soki ezalaka ndeni nakanisi nazongisi maloba mpo na minute oyo. Merci ndeko Mbala likambo olobi wana oyo nga nakoki korenforce ezali ndenge outi kopesa ke kindoki na epai na biso yango tobengaka kimfunia. Kimfunia elingi olobaki okoti mutu kaka nko po akufa po aza na velo na ye yo oza nango te epo olukele koma oyi koboma ye epi akufi mpe wana nde kimfunia wana nde kindoki. Ce sont ces genres d'actions où la Bible est qualifiée était idolâtrie, et combiner makambo ebele, ba divination, ba koboma batu. Tout ça c'est la sorcellerie qui est l'idolâtrie. Momo so lobi awa o ke nganga yanki soki ni wana eza nganga eza netia ka ba boloko tikana episode awa pharmacie eza mot grec farm signifie l'ensemble des traitements ya mutu azana problème azana maladie nini peu importe eko iko za maladie spirituelle eko iko za la maladie physique farm batu bazali o bayiba iko sala bakinzeka bakisi tout ça pona ko traiter batende ya wana mo pharmacie uta na mo grec kuna. Alors biso pe na bokoko na biso to na culture na biso tina data lelo batu bazali oyo bamona ka ete mutu azana problème psychiatre ou bien azana maladie physique bakoki ko traiter ye nde erona ba traitaka bango na banani na banganga enganga ayaka kokoma un sorcier na tango akomi koloba ete maladi oyo za nango to lingo sala mutu mabe tika ngai na pumbwa na kende na sala mabe to ba o bazonga ba pumbwa baya ko sala mabe komanga na ko bloquer bango ce genre de nganga soki ba bimi na catégorie wana nde bango babenga maka ba sorcier mais ce nganga la bazaka incapable pe ya ko kende ko sala mabe bazaka pe incapable ya ko bloquer mabe eyate mais baza batu mo bazaka capable ya ko loba ete olingi na sala ye nini na boma ye akufa alongwa okay azambanda na yo tango kende zwa kaleso na yela nga yango apupoli ba pousser ba maladie ndenge na ndenge lobi mama na bana na sekuna komiko pola ba cancer et je pense ce sont des gens pharmacie locale. S'il vous plaît, on se contredire olobaki nganga sorcellerie ça n'existe pas. Il y a place on a zaliso. Malembe. Définir kombo ya ndoki parce que na yebisa ki la fois passé kende liboso otuna na bakolo ndoki eza nini na ndoki kasi explication yo pesi ya ndoki yang ndoki na prouver yo le contraire. Bon ndoki azali mutu selon culture na biso aza capable ya kopumbwa d'une façon nocturne na butu na kipaka ya bandoki ya kokoma mpuku ya kokoma ibu
Et puis akei pe na France, aza na France, azongi na Congo, wana nde ndoki. Ah, siko olobi na français ou bien na lingala parce que c'est là où merci. Papa Mbala calme. Papa Mbala calme. Oza kokota na ndoki na Kikongo, ozozonga na sorcellerie, to combiner sorcellerie na ndoki comme ndoki aza ye sorcier. Toyokani. Na Kikongo, ndoki. Na français, sorcier. Et alors? Bon, yo loba. Ndoki ezali oyo azana mayele sur na tedo mayele ya nzambe. Bon, alors toke na mutu mususu parce que on kosa na confusion sikoyo. Valeur na biso na place. Mas o toza ko éduquer eza ya munene. Oui. Qui na radio te poto minimiser radio. Oui. Qui na radio poto sala en sorte que radio est à la place o toza ko se compléter. Merci. Alors tika na répondre. Na muna zana contrôle, tika na zongisa. Nganga aza sorcier. Non. Non. Tika nga zonga, tika. Azana intelligence surnaturelle. Bon, tika ba na ba question mais ko dévier. Tika na se clarifier le sous parce que naza mutu ya justice. Ndoki Kikongo. Sorcier, c'est ça le français. Na loba ki na bino ba terme na biso oyo na ba langue na biso, ce sont des dialectes. Oko convaincre ngaité, un dialecte n'est pas riche en mots. Okosi yebisanga kombo. Dialecte ezali riche en mots te. Na démontrer ki yango na place ndoto. Rêve na Kikongo eza ndoto. Prophétie ndoto. Révélation ndoto. Cauchemar ndoto. Buzoberi ya select ya dialecte na biso. Et puis dialecte pour ton information. Keba. Mama yoka papa yoka ngai. Dialecte eza kaka na Congo te, partout au monde, kaka na Amérique awa. Na Amérique toza na 50 dialectes. Papa Mbala yoka ngai. Na Amérique pamba toza na plus de 50 dialectes et plus de 20 slangs. Alors, dialecte mutu moko ako progresser na raisonnement na ces dialecte azate. Ba noir américain na États-Unis bazana problème ko zoba misala parce que mingi kat na mo bazako raisonner bazako lobaka ba langue autre zako benga na Amérique awa ba iboni qui sont des dialectes et le dialecte n'est pas riche en mots. Partout que dans le monde, chaque pays a un dialecte. Donc, moi, je viens ici en tant qu'un intellectuel pour régulariser la situation dans le studio Oyo, pour vous dire que quand nous allons continuer à raisonner dans nos dialectes, que Ndoki, Mutuka Lipa, Ndoki, Mutatebo Ndoki, voilà, dans l'introduction, très clair que Tobima, dans le raisonnement, il y a beaucoup de dialectes qui ont fait progresser du sauté. Un pasteur Oyo Atangate, est différent qu'un pasteur Atanga. Mais si kanga na contrôle parce que batebele bako ya awa yo ngo pesa s'oppose ya mabe. Ndoki par définition et pas na biso mutu oyo aza na capacité spirituelle ya kobima na butu ya ko créer ba mystique. Bon papa na banza na kena ne papa lutete kuna. Papa lutete na banza na pension antenne kuna. Papa Lutete, est-ce que vous avez eu? Oui, nous avons l'anda.